embouteillage comment ça là chaque jour ana so faut taliber pe ba roulage mais ce qui que par exemple au kiti na barre na biso na barre mo boso komiana omoni kabase les awana c'est-à-dire que embouteillage est salati mais so ki okuta ke ba roulage mutu bazamba PCR embouteillage so ki na kimbuto okuta embouteillage zana ya makasi ba PCR bazana ngakutu nde bafungoli susu na bato wana na contre ngo il fallait bakangana abattoir tokenda ko baluka tina na debonom bo baluki awa et puis so baluki bato bazwa pe bo bakeko baluka ti na so de muto habitabe et au permettre pe que ba demi terrain eza susté dans so outi ville ole bato babelela abattoir ebika abattoir eza okangama obela mama habitabe po ebika na habitabe a oza position o baluka mbalamo wa contribution na basuka eza souté gouvernement ata to lobby basani yango et en réalité bango balekaka na ba jeep eza climatisé baozo ba sens unique mais ba jeep est climatisé biso na mutoki toi censé respecter donc bango mona nous conscience ezonga bango ba respectera ndenge ba sens ya mitu ba norme ezali ya nzela ya kulumba non. Bonjour, bonsoir, c'est moi votre humble servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est qui est entre Mali, la plus courte de la presse des retours déjà. La rouge, même, on va démissionner, on va remercier bisika besoin millions apesi ba mbote belé pourquoi pas remercier bato ba s'abonner na chaîne Nabiso ya biso podcast ne de lobakaka chaîne des actions pour les soutiens du peuple na chaîne Nabiso vraiment to sungara ba na bitike to kela na orphelinat to pesa moi loso moi secret ndeko o ba nga sunga ba na bitike ta moi savon poussière moi miliki vraiment o ba ngate bo contacter sur le numéro dans la bande de cash wana vraiment Zambe akopa molabino voilà très chers amis internautes Elle Mara de retour Elle Mara de retour sur scène j'espère que va ndeko belé ba place nga télémité place on a za bon kimbuta le nazala mabele ya changu bokomi tuna Elle Mara na changu ni nango lisusu iko lakisa ke embouteillage et komi makasi na ville ya Kinshasa ça na changu te eza ba komi lebele yango ya biso podcast préférant ki ko kene ba place o ba embouteillage o salama pona ko tamusa micro balade ko tuna ba ndeko ba chauffeur ba maniema et puis biso moko population pourquoi embouteillage et komi makasi na ville ya Kinshasa na kale yeba na ba place o ya ki soki matali ki balo kama na embouteillage so yela la bitabe o kama lelo yo et comme ba place mususu embouteillage na ko salama te et komi ko salama ana Kinshasa comme na système moko soki o temu na mbongo ya transport juste ai o samwe parce que soki supposons que chauffeur azo bela biso zando akomi na wileri embouteillage osani okite bino na alors soza monga ke tout mesala ba 1000 francs sur du transport et longola yoti place ok na tourer aussi mbali soute ki ça fota mola na mbongo ya poche et puis ba chauffeur ba ko sepe na embouteillage ba matsa transport ngamo kutu do mukolo na ina victoire pona ko maka ti kasavu buwa la force na pesi na foot déjà donc mbongo belé donc to ebiti embouteillage ça va na cause ni et on a préféré ki ko kita ana kimbuta ko bimo mona na sima nga bouchon bimo mo réaliser la nga mo na bouchon ko meza makasi donc na on préféré la sona bandeko to ka via moko na moko par rapport ya embouteillage ne et comme ko na ville à Kinshasa ni na lobaka to toujours branché peut connecter la chaîne na biso na zoom na bino calamité merci don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin kozele kimingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always effect for the life kombo nani ofandi wa kombo Chris na vandi na kati anjila na quartier 13. OK merci beaucoup papa Chris bete biso na lisolo awa ba embouteillage au salamara trop tonné. Bon, embouteillage ndeti ana kati ya changu, embouteillage koma na ngo wa chaque jour. Pona chaque jour na nini? Bon, chaque nini arrêt, ozomona. Tozalaki kutu peut-être moi et peu bien tant on connaît là d'ici Kazaya Kangambila, ndi mtawanda kupanzela biso moi embouteillage. Mais embouteillage, lundi embouteillage, mardi embouteillage, samedi embouteillage, dimanche embouteillage salamaka ana cham. Si vous vivre neni, pour embouteillage de salama, bobi marate to ndeni. Ozomona ti omoni ndeti boye misala kutezate po mutazomona ya kolo alongane banda limete ubelemba aya osesa musala na njili akukangamanika na embouteillage na nzela zo sala 2h du temps 3h du temps mais tozaka awa na awa ozomona veme kutuwe akota ngona ba garage akuna ke aya nango awa
en plus ici garage na biso bakanga donc mutu azomona ke aya kotelemisa mutuka nde na balabala mpo bobongisele camion esimba te loba ke oza na esika moko boye ya bia ayebi ke te awa babongisaka mituka garage eza awa wala nde akokokota me na miniti oyo boye bato bamonaka oyo eza nzela eza garage te moya moto atelemisa mutuka ezala te na kati oyo maloba te embouteillage yango ezosalama na cause nini ecréaka embouteillage oyo olobi ke chaque jour bino bovivre na embouteillage nini ecréa embouteillage bon nzeti embouteillage ekoma osalama chaque jour ana te so mpo otali bie mpe baroulage mais soki ke par exemple okiti na bare na biso na bare moko boye so okomi wana omoni kabasele eza wana c'est-à-dire que embouteillage ezala te mais soki okekutake baroulage mutu baza na bapcr embouteillage so okendaki mbutu okekuta embouteillage eza na ya makasi bapcr baza na mais so ezalaki kabasele etelemaki wana ongomona embouteillage bango bakokola bango osala mosala yango te bakoka te bango bayebi kaka kokanga kaka banini o contrôle technique balie oyo mbongo batiki o mais oyo foma ezalaka kopanza embouteillage na nzela foma ke bango ezalaka te message nekopesa pa bato na bakonzi oyo baolanda biso na émission lelo bon message tokoki kopesa kaka ke fo totambolaka bien omoni ke ntango oza na nzela moko oza pressé ozolingaka osala ata 1 heure du temps na nzela ozomona yango teke boye bakobengo mpe intervention moko boye eka moko boye ya pasi yo moto oyoka etika mbongo moto mpa kokata motema na bambouteillage oyo po embouteillage ekango 5 heures du temps na kati ya mutu mozokende kaka awa na awa alors oyo ngai na kobakisa mingi kaka babenda nde baroulage na bango matoi ozokomprendre général nde abenda nde bapesere nde matoi basala mosala ndenge lolenge esengeli ke bachauffeur mpe mpo basebe mpo chauffeur azonionga makasi azomona boye eza baperte babi bachauffeur baomaisaka batransport est solo komatisa batransport loba na pokwa mpona moi boye soki otie 1000 francs kuna batie 1500 na oyo omata place ya 1000 francs na pokwa nde toyebi ke mutu nyonso to azozonga ndako azowela transport il faut amata kaka aopesa kaka. Merci beaucoup. Message est vraiment récit partagé. Voilà, très cher ami internaute, nous sommes car tozo tambola, tozo la kimbuta, tozo kende bela bisika moi ba réparer pour les embouteillages les ados comme appelle atati pour ma tête de coma on a retali ça bana partout dans le monde que la Kinshasa Mikolo embouteillage les benza makasi toute la période va fête en tout cas donc pour l'andangai vraiment l'andangai to tamusa balader ma biso par rapport à si je ne pas on le pour l'embouteillage ba chauffeur ba do CP là bazo matière transport ba ouais bazo CP là bande bazo tambola makolo vraiment bino bozo mona tala bato bato makolo et là c'était bazangi ba mbongo ba poche na bango là c'est que embouteillage leki mutu muso ko kada étouffement mutu kate a préféré tambola ne makolo azo na mu pepe ti destination à place à rokeda rosoukela donc voilà bino bozo mona bozo tukana elle on a vraiment bouchon ya ko saranaté mais tout talisa batuka ke na kisasa awa na période ba fête mutu nyonso akomaka kaka chaud donc voilà Montréal vraiment na tamusa micro balader na ngala bandeko bato tambola fo yeba bamusu bato tambola aza pembeni to azo keneti wapi donc na tamusa pela balader na ngai mbote papa mbote kombo nani Jocelyn Soni papa ofandi wapi na vandi na Efobank. OK toi moi si j'ai mon par rapport à embouteillage et ndenge comme ko na ville ya Kinshasa na ebite so yo pozo mona on mona non biso nyonso tozo subir yango surtout na tiango kote entrée eza moko sortie moko biso tozo subir yango bon embouteillage ezo sala chaque jour to eza ba air na ngo sala marathon ndeni non c'est chaque jour net biso ne faut bank pour rater awa na quartier il faut bima 4 heures donc à partir déjà il y a 5 heures embouteillage bandit c'est chaque jour bon vivre ndeni na embouteillage tozo potana de préférence kuto tika car oya makolo poso zui transport embouteillage bando rokita obeti na yo makolo ke obima na camion no moko sera embouteillage bandi oza censé ozala wana parce que ozala terrible et ozala terrible le matin et ko banda bino banda 5h ti ba 10h moi ba heure funga moi muke le soir à partir déjà à 14h pe et tomboki ti boroke na ngata ti 22h. Non, tu préfères que tu aies un makolo que tu aies un mutuka. Vous menez tika mutuka na ngai vandi na zo transport. Place embouteillage bandi na kiti na beti makolo après place sous embouteillage cylindre na zo transport na komi na nga musala. Embouteillage ndezo sama pona yoza ezo sama cause nini. Bon,
Je pense que premièrement la rôle obésa des ordres non ya biso mona ba chauffeur toi discipliné penzate. Au moins tout ça na 2 bandes, 4 voies, mais au moins tu créer 5e, 6e voie. Or so to respecter pena ba voie ndenge za na ba bande, na lobela ba bande 2 bandes na ba voie. So to respecter 4 voies, au moins que to roandoke malem mais au moins to créer ba 5e, 6e voie. Et là, nous sommes biso retourne à Tchango. Ba policier pe, ba PCR. Ba on peut ba na base de création ba embouteillage au nyon soto subir lelo. Po ba kangi awa liboso apocalypse. Kuna na kimbuta po leka osenga mbongo po baluka 1000 francs po baluka wana. Au moins que non, et donc créer déjà embouteillage. Or nde ba kangi boye biso tout est censé ngakutu nde ba fungoli susu na bato wana na contre ngo. Il fallait ba kangana abattoir to kenda ko baluka tina na debonom bo baluki awa et puis so baluki bato bazwa pe bo baké ko baluka ti na so de muto habitabe et au permettre pe que ba demi terrain eza susté dans so outi ville au le bato ba belela abattoir ebi ka abattoir eza okangama o bela maman bitabe po ebi kena bitabe a oza position ko baluka mbalamo wana contribution nanga yo basuka eza souté gouvernement tato lobby ba osani ata to lobby basani yango et en réalité bango balekaka na ba jeep eza climatisé baozo ba sens unique mais ba jeep eza climatisé biso na mutoki toi censé à respecter donc bango mona nous conscience ezonga bango ba respectera ndenge ba sens ya mitu ba norme ezali ya nzela soki ba ye et qu'embouteillage ezali ba luka solution pour na fungola pourquoi ce président le kabati ba moura embouteillage ezala raté dès que ba moura ba pesa mu Congo mbala moko embouteillage et côté. Donc, gouvernement doit éviter. Par un monango, mais pas ça quelque chose. Tolobesu suni. Merci beaucoup. Le message est vraiment bien reçu, partagé. Et beaucoup de gens qui ont lobby que ah on a tchang vraiment ne pas ne pas lobby que ah on a tchang embouteillage ça la maka chaque jour et puis la air nyonso oyo ne ba lobarani air nyonso oyo singé ça mais ça la mi donc ça la air te embouteillage ça la chaque 6 heures non. Ça RT ça la maka chaque 9 heures non. Air nyonso on la pour embouteillage air mon délai fou mais pour embouteillage air mon délai fou mais air mon pour embouteillage donc ça peut-être qui to côté ba bi que ba ne comme ça roulage vraiment ba ça la musala ba comme il faut te wana ba ndeko ba lobby mais donc confirmant on a noté to kotambola pa ba ndeko musu to ka vie à mort na mort par rapport à embouteillage ndenge ezo régner na ville ya Kinshasa mais tozo matabo donc maintenant nous côté abattoir donc ok peut-être si pas pour maqueter wala pour hôtel sabatuke embouteillage vraiment ezo régner ma classe na ville ya Kinshasa na lobaka ka tout a toujours na chaîne na biso na ozongela kala mingi te merci beaucoup don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande di situ beng mama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa mbote mama mbote kombo nani kombo na ngama Sylvie Bwema Sylvie ofandi wapi avandi na quartier 3 Masivi oteka nini ateka babiki Masivi ndoteka babiki boye na ba embouteillage osuka ndeni kaka to souffrir kaka bongo pona mboka na biso kaka bongo to souffrir to nyokama transport 2500 wapiti wapi oui wapiti wapi 2500 na masina kuna ti kasi to nyokama to kemba mama moyete passe soki osali boye te kolia te siko to osala ndeni ka to mesani pona mboka na biso ngo to ya kobunda na ka bongo transport eza ya komata pona embouteillage de salama eza komata kasi awa banda quartier bazosenga bino 1000 francs 2000 3000 so transport eza te siko osala ndeni yo pe oluka nde nazwa matembela bana abi ba dépense ba transport bon ozo gagner pe quand même non gagner ni yaya okomona pe banda to telemi awana teki na ngai te na kangika mbongo ka bénéfice emonani te ba bino na tchabo makolo fort donc yozo ngalo la transport metalo makolo te na ka makolo na tambo na nga makolo ti na ko tambo na nga na kangi biloko na nga pe na tambo na nga na ke makolo tinda kuna osali ba makasi ezate mbongo ezate na sandeni message no kopesa pa ba conduit par rapport à embouteillage que to sama mikolo yo bino ba mawo maratongo bokenda ko senga bo futa ka transport na prix assez pour gagner ba na balia lelo bo futa transport ta lokoleka donc message no kopesa pour ba conduit boka ba olanda biso
kasi bakonzi mpe batalela biso nde likambo oyo nde tozonyokama na kati ya mboka oyo toluka matembela bana okei boye osombi matembela yango te ozwi te bana baye kolala nzala ye atalela biso likambo oyo abongisela biso likambo oyo. Message yango pardon le basuka yango na yesuki kawa. OK, merci beaucoup to pe mama za mopandi awa pona kaka bambouteillage nelo salama. Mbote mama. Bonjour Yaya. Kombo nani? Kombo Rachel. Rachel poza ka mona chango. Naza mwana chango. Pese biso na bete bambouteillage yo le kandeni awa. Bon, a toza précisément na abattoir. Mais tozo mona embouteillage eza makasi. Au mona tete zanduti abattoir ba otiaka mingi ba transport ka demi terrain to éviter ceux qui ba chauffeur ba moko ba to ba créaka ou bien ça une population pe lekebeli. Pona yo souci na ezani. Bon, souci na ngezane transport nde bazolonga kuna il fallait balonga ka direct tikinga sani ola ko sala ka demi terrain pour nezo coûter biso makasi pour na ba transport ba demi terrain. Je crois que comme na ba chauffeur ba sepela embouteillage ça on va gagner. Éviter ceux qui pe population lekebeli ceux qui pe bango moko to éviter. Balo sukezani. Ezaka pona ba régler makambo ba embouteillage wana nde souci na ngai. OK, merci beaucoup. Voilà très cher internaute bokini ba mama balo mama ba marathon ba kendaka kosoma biloko na mama ya koteka mais bande ba embouteillage ko salama bazo gagner lisusu penza nde bande ko gagner na kalate. Donc ba lobi ke ba chauffeur bazo sepela ba embouteillage salama rapport à matara transport. Donc tu éviter on tombe ça balader pour koyoka avis ya moko na moko par rapport ya ki ya embouteillage no salama na ville ya Kinshasa ça ka changu te so ki ba Willery ezo salama ba limete ezo salama ba ville ezo salama donc ezo pena place nyonso na Kinshasa ekomi bouclé bona embouteillage donc na so la pena mama za mpadi na ngawa ye pe apese la mbote mama yanga kombo nani kombo nanga mame fragile François fandi wa na vandi na quartier 13 na Mazongo c'est quartier 13 ici à na abattoir na transport za combien quartier 13 na abattoir so na tongo ofuta 1500 so komoni moyete obetika makolo ti quartier 1 okokabe kozanga transport sikoyo oteki te mbongo ozala mbongo mukie 1500 ofuta ndenge ni obeti makolo ye message no kopesa po bakonzi ba po batimiso wala na biso pa po ya embouteillage ndenge ezo nyoko la bino ba mama pona koteka eloko na loba pona bakonzi na biso penza batalela biso likamba transport tande tozoteka koteka biloko malonge eza te ndenge tozo vivre sikoyo kokoma esu transport ezoboma biso moya kokoma zando eza te ozokoma zando na souffrance ozi bénéfice ya mwa 7000 5000 eke na transport bana baolia ndenge nini oza locataire ofuta ndako ndenge nini botela biso mpe ya makambo oyo partout ata na quartier 1 te partout donc esika moko te tokokimela zando 5000 7000 tosuka wapi bazo ya biso penda soli biso bakondi na biso ya mboka. Merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute. Toujours la ndara, tout ça micro bala. Mon papa ça, on profiter tout la papa papa tambola. Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani? Kombo nanga Madiata Feza. Papa Madiata to mono zo tambola. Ota mama kolobo ya embouteillage to nene. Embouteillage ya makasi ba mituka peza te embouteillage ya makasi na uti bana mateteti awa na makolo. Donc za mbongo na poche ota mama kolo. Ata mama kolo ko ba mituka ya ata embouteillage eleki makasi to. Embouteillage bandi banda Lumumba ti na debonom. Siko message no kopesa pa bakonzi par rapport à embouteillage ne sa na Kinshasa. Bon message na kopesa ba bakonzi tozaka na nzela moko basala ba route secondaire. Ba mipanzi yango nde ko ekosala ki embouteillage ezalaki. Merci beaucoup papa, message de partager. Moi qui papa ninga lobby a outil musique zo kepe musique donc yo s'appelle ki torote to zo ko bara ko yoka avis à moi par rapport à embouteillage. Ba nyoso bazo tambola la cité ke ba bazangi mbongo ya transport. Ba mbongo na mbongo ezali mais zo tambola makolo. Ba tami tuko na makolo bazo ba te la minute. On a tambola na Range Rover, on a tambola na Prado. Mais na moment oh biso nyonso to ba ta pied. Mbongo za na poche mais na tambola na makolo. Anga ye kisasa so tamola mongo juste pour samwe oh tamola oh elle mara taki 5000 na poche bike te na oketi wenza gambela erogo ba demi terrain wana 5000 ko sila na ko beta pied ka ndike zalaka donc to tamusa baladère to so ka via mongo na mongo par rapport à embouteillage ne ezo circuler vraiment na ville ya Kinshasa ezaka na changu tina lobby eza partout so ki mettez eroza boucher OK victoire eroza boucher lemba kolobate OK gros benga ba boucher lingwala idem donc to éviter soki embouteillage et salama na cause nini ya loba kaka tous à la brancher pe connecter
toujours na chaîne Abisso, Yabisso podcast. Tina Lugra Lugra, moi, Batuba Lobara, na Ozong Labino, Kalamingite. Merci beaucoup. Ninga kolobezate uti musika essentiel tokomi ninga kolobezate ya kolobezate ninga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima Mbote papa Mbote kombo nani Willy Willy ofandi wapi nafana changu na Kimbancheke Willy ofandi na changu toito yeba yopo zo remarquer que na Kinshasa embouteillage mikolo eza makasi embouteillage eza makasi nga natamboli makolo kutu na lembi yango nafandi awa bon uti wapi na uti lemba banda échangeur na ye makolo ti awa na entrée ya Petro Congo na bateau transport eza te transport eza te embouteillage mituka ezotambola te nga kutu moto ya makolo nazoleka meme mituka embouteillage on ezosala à cause nini mpona yo bon à cause première cause ezali ke non toza na banzela te neti awa na changu toza kaka na boulevard donc okende wapi il faut oleka kaka na boulevard du 30 juin bon après ezali mauvais stationnement ya bachauffeur bakozo kosimproviser na bastationnement na bango baotelema n'importe où oyo ezali ke non ekocréer circulation ekogéner circulation de 3 ezali police ya circulation routière bango il faut baréglementer nzela à la place ya koréglementer nzela bango balukaka mituka bakanga. Vous voyez que non, pendant ce temps il y a des gens qui négocier kuna akanga mutuka asala boye allez kotoyo nzela est bloqué donc il faut que police ya circulation routière aide biso ya ko yeba ko gérer circulation ya mituka. Voilà, message européen ya wana sikoyo ndi bandeko na biso bazo matisa bandeko biso ba chauffeur ba matisa transport pour embouteillage yo ça malamu to mabe te bazo sala mabe et ça c'est kita donc ba chauffeur ya lelo chaque mouton a pris nae donc lelo ekomi 500 300 donc sikoyo tozoyeba te tokofuta combien donc le montant est fixé par l'hôtel de ville, personne qui s'en occupe et que compte tenu de nos difficultés même un paiement baboye mbongo eza mwa pasi yango wana batu sikoyo moyen bakoka kofuta transport eza te. En outre pour les aspects chauffeurs à part hausse d'esprit baza bato à demi-terrain tala ndenge bazo tourner awa auti zando à la place ake tourner kingasani azwa bato kuna ye azo tourner na entrée Petro Congo siko tango azo tourner na entrée Petro Congo population ezozela kuna transport ekoma nini ekomi pasi parce que de part et d'autre la responsabilité est partagée et entre les conducteurs et les agents de circulation routière et l'État aussi qui doit nous prendre en charge. Mbongo comme ça autant na mbongo transport juste c'est que obeta makolo hein. Te mbongo juste aussi mbate. Et mbongo juste aussi mbate. Tronçon nyonso zoyoka 200, 300. Tronçon toza ko futa 1000 francs, on a doublé fois 2. Tronçon toza ki ko futa 2000, il y en a plus, c'est 5000. Kutubana moto kolobelate. Chacun aussi azana hausse de prix na ndenge na ye. Siko tokosala wapi? Tokosala nini? Tokokende wapi? Tokolele pa ya nani? C'est ça, talanga papa boy. Tout est responsable na lembi. Maman muki otala so température ekiti ayo. Na mela mai na continuer. Boy siko nazokende ti aéroport. Na makolora. Mais siko wapi transport ango? Eza pasi. Nous n'avons pas deux pays. On n'a qu'un seul pays qui est la RDC. Nous devons bénéficier des infrastructures. Tala par exemple, Neti Awa. L'unique solution que je peux proposer à notre gouverneur de la ville et à l'État congolais, c'est quoi? C'est de désengorger la ville en construisant des infrastructures telles qu'ici. Si on prend Kulumba jusqu'à Kingabwa, c'est une solution.
muto auti Kingasani moi ya lisusu na boulevard ezate alekani directement akoti poids lourd akei tokozwa bato bauti Ferbois oyo bauti Kingasani Ferbois moi akota susu boulevard ezate akoti avenue Mobutu aye kobima Dokolo abimi Saint-Thérèse ake directement à traverser Matete ake na soki campus soki azokende Victoire mais mituka nyonso tozaka na pont moko mais pourquoi envisager kaka boulevard bako construire 3 ponts en amont comme en aval construire pont moko na sekuna eleki nzela wana ya Kulumba ekebima ti 17e côté ya Polar esika izina Polar ezalaki avant okoma Izam nzela ope ya boki oyo a partir avenue Mobutu ekorelie ti Matete directement ale ebimi Lemba mituka mususu ekenzela wana les deux nzela wana soki basali yango il y a déjà une solution en court terme et en long terme il faut rejoindre bactéries ya minene rejoindre yango. Donc Tchangou ne peut pas voir un seul pont. Tchangou il faut ezala na 3-4 ponts. Alors à notre nzela ya rai esalini poni nini kosala nzela ya rai te lelo na poto ekoma botokar ezoleka na kati ya rai mutuka eleki otokar eleki. C'est ça. Donc c'est ça ma contribution en tant que Congolais, en tant que notable de ce pays, notable ya Tchangou. Donc contribution nanga eza bongo. Sinon tozokende wapi tokosuka ndenge nini mutu aza na course akende moya akende eza te misala lelo bayebisi biso il faut arriver au travail à 8h sikoyo mutu akoma na travail na 8h ndenge nini mutu akoma na travail na 8h ndenge avec ces embouteillages transport est difficile hausse de prix est-ce que bango bayoki keno babakisi mbongo ya ba salaire à bato avant même bango ba chauffeur bazo bakisa mbongo et puis bango baza na bolingo na biso te poani bango bazo transporter baza banani ce sont des Congolais. Vraiment c'est ça ma contribution et je remercie la presse qui m'a donné quand même l'espace de parler des embouteillages, de parler de notre vie de Tchangou et de proposer les idées. Ce sont des idées concrètes. S'il faut réaliser, matérialiser ça, donc on a une solution ici. Tchangou est dans 4 ponts. Et dans 4 nzela, oh ils vers centre-ville. Je remercie votre chaîne Yabiso Paul Cass, vraiment à vous. Merci papa, merci beaucoup. Ndeko musu paza to solo na mbote aya. Mbote maman. Kombo nani? Kombo ndeko Jemira ka maladie. Fandi wapi? Na vandi justement na route Mukali na avenue Pumbu. Kuna utama makolo bo uti wapi tozoke wapi? Bon totambola makolo yebi kaka na Tchangou boye donc embouteillage. Na uti depuis ko point ngaba to demi terrain donc. Puis on point ngaba de bonhomme de futi 1500 donc. Wa ozala mbongo me luka transport ezoluka yo. DP kaka donc. Pour un message européen ça va pas conduire bazolanda biso pour l'embouteillage oyo ezo circuler na ville à Kinshasa. Bon la plupart des populations ba mataka ville eza ba Tchangou. Alors pour embouteillage ici là na Tchangou il faut banzela ba route secondaire za lebele. So dans une nzela wana ya Kulumba wana et du mati poilu. Alors bateau l'état tegela ba yiba bakanga ngo nzela suka na Bekatefa. Donc population za Kulumba bimaka boulevard. Ozi ya route Mukali. Soki ba nzela Kingasani wana uta muboma wana ti inichine. Donc il faut pas tourner biso banzela ba route secondaire pour éliminer embouteillage. Donc imaginez mutawuti Kingasani, mutawuti Bikuku, mutawuti wapi Ntsele. Kaka nzela moko sko embouteillage pour le bate. Ba chauffeur ba komi ko maïta ba prix pour ba mona ke embouteillage. Message no ya le message est que ba konza mboka botela biso likambo botungela biso banzela surtout Tchangou. Imaginez ba papa bazo longa bazo bima 4h 8h ba komi na zandu wana olonga ndako 16h 21h komi na ndako. Le biso ta obligé à télema donc banzela ezati donc embouteillage donc mentalité aussi à ba chauffeur ba demi terrain les gars ni trop fort. Na cop na bango. De comme cop na bango donc. Ceux qui mouraza wana omoni nzela poelele mais ceux qui policier
bato ne bela omoni bango bato ne bela bato kozwa bambongo makasi ole bafongola nzela eza te so bolandela mbuteyage yango omona te loko moko ekanga yango eza te kaka bamanevre ya bachauffeur donc batongela biso banzela to wana mposa nde ya banzela na ntango parce que la majorité des populations bamataka ville eza ntango soki bacrée baentreprise koto oyo na ntango mbuteyage mpe kosila moto asombela kozandu bamisala ville soki bacrée biso baentreprise koto na ntango banzela na biso vraiment mbuteyage kozala nango te. Merci beaucoup, message ya vraiment partagé boki ndenge bandeko bazobeta bamakolo eza blagi te eza blagi te batambola mpena makolo mpo embouteillage eleki moto aza na mbongo na ye na poche ya transport mais awatama makolo donc nazonga bino kala mingi te tolukaluka kwa te tosolaka par rapport à sujet na biso embouteillage na ville ya Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, nous avons un sujet vraiment, il y a ma casse collègue, il y a un embouteillage qui circulé dans la ville de Kinshasa. Ah, tout ça, on a pas un Njili. J'espère que Babou n'a pas besoin de un podcast, bon, on a simam kongonanga, n'est bouchon vraiment, et ça ma casse. Mais attends, si baladé, bandego, bapesi la ville par rapport à l'embouteillage, monsieur Balobi qui va rouler, je vais pour ça, moussala comme il faut, monsieur Balobi ça comme un chauffeur, donc et puis vraiment, deux autres comme bagarre au thème, ça baladé, après on a couru bagarre à ceux qui embouteillage vraiment, eux ça la mapona nini. Et ça on a tchangouté, dans la commune ebelé embouteillage, eux ça la maman on a passé, maman va te garder si nous avons l'ongwa, un moussou, azo l'ongwa, tchangou pour ma ville, azo dépensé déjà, bon ebelé. Ne pas plus à longtemps, soit appelé un chauffeur nan. Là, son nom va chauffer parce qu'il va embouteillage vraiment. Et le salama, bah on va salama, il y a comme le bah on va transport, bah roulage, bah on va boulot, ton dernier. Donc on va te éviter, on va éviter, on va éviter, tout temps où ça balade pour nous voir vie à moko, pour nous assister na biso, il y a embouteillage na ville de surtout la période la fête vraiment et bien chaud. Donc la qui ne comme ça on va mort juste tali oh bon c'est transport 5 000 aller-retour. On a déjà 10 000, 5 000 choses on va remettre à pied. Donc né en lobaka on peut s'en attendre nous comme va tête car ndenge zalaka après nous on a bilo calamité tout ça toujours branché peut connecter la chaîne na biso il y a biso podcast nous on a bilo calamité biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always thanks for the life mbote mama kombo nani tombola nga monsieur Vivens apofandi wapi navandi na Kimbateke okoza la message pour l'embouteillage circuler mikolo na ville ya Kinshasa ah mama embouteillage eleki makasa to kapela to onyo kwama bon embouteillage so to landela ngo bien suite ka biso mo ba chauffeur ba mauvais stationnement, ba mauvaise entrée, donc ba mauvais arrêt. C'est ça l'embouteillage. Quand même on dit mi. Te ngala ndimi yango parce que na bi ke ba chauffeur la biso misusu mituna bango et ça la bien te. Sur le coso mbobo ma transport. Te transport so les mata bango nde bazo yeba te nini ma tsaki transport. Faut ba ya ba fandi sa ba chauffeur ba tuna nini ma tsaki transport. Ndeti ngala yebelo ke ma tsaki transport. Flash biso te. Ah non flash bino te faut la flash ka ba. Flash ka ndambo ko. Na flash ka ndambo. Suti ka carburant tango mataka yango senga ke transport mata yango mais ba patron baliko kitsa ba vexement yango transport et mataka kaka tout ça musara bango décision. Voilà, merci beaucoup beaucoup les chauffeurs à lobby ya ndimi na quand même ya lobby pela que té yo so sala maza pour na bango ba chauffeur ne ba créer embouteillage on a vu la Kinshasa quand même na c'est mais to suksi bongo to tam sa baladaire to se ba vie amoko na moko ne bandeko ba tambola puis ba distance ba uti wapi puis ba so que ti wapi embouteillage to régner vraiment na ville la Kinshasa na habiter vraiment pour na nini boé na soro na maman mbote maman tout monde uti ba koloba yaya touti musika masheri teta bisika na yoko donc na okende njili na uti banda nini banda 16e mairie ndesko moninga na otambola ka depa ka ndenge moninga ka bo na otambola ka makolo embouteillage moyen te mama moyen koloba kutu ezate ah kutu etambola moko mais kita boyo mona ti moyen te okino ka ti pale makolo ka na kena ka makolo na zangi transport na zanga na mbongo na nga mais transport ka ndezate embouteillage ne ka ndem to eboma biso bisa mo liloba no suka pa ba konti pa rapport embouteillage ne zo konta boko ba télévision makambo likama embouteillage oyo tozo kokango sute donc comme le héritage ya biso bana tchangu to comprendre te donc ba télévision makambo ya minga olobezate. Voilà, merci beaucoup message ya vraiment partager boki ne mama butiko ba kani na lobaki batu baza na mbongo mutu za na mbongo na ependa boya ko zo pe transport na ye mais embouteillage leki makasi mutu otamo na makolo et ça la nga passe boko passa zemi na minute boyo ka ndenge nini
biso ba oku to akuta bazemite donc soko neti nga elman na uti banda kimbuta ngati ana mo ba da chaleur mo bandeko ba uti banda 16e miri azo kenetik kingasa na suka oh mon dieu ya ona lo bakaka mikolo so bima tia mo mbongo ya koleka na poche po so to na juste italio moto comme cher transport et mati à cause de embouteillage na suki wana te na oluka penga ba tete pona osola ngo pe mama za awa na so pe na mama mbote papa mama to mono zo tambola boyeni transport ezati to ndé pour eza pasi mama to tamboli makolo des fois okoza na mbongo na saki mais transport passe okouta limité ville aussi makolo ti de bonhomme ti quartier 1 donc transport za passe donc mais c'est nous ga lire makolo ga to mais ça ni kaka boy donc ba conditions difficiles donc na mboka na biso to lingango c'est parce que eza lokola mwana ta pauvreté na ndako na bango akoboya ndako papa te pona pauvreté donc ndengo na to lingela mboka na biso moi il lobe ko zala pe ga pona ba embouteillage moi message ba konti ba yoka moi embouteillage bo ba konti ba lukela biso solution pona makambo tali transport vraiment to souffrir makasi do ba lukela biso quand même solution banzela ba créer banzela partout parce que nzela moko okaka boulevard moko ezo sala difficulté makasi pona route ezaka route principale ezaka moko tiko comme en aéroport comme partout donc Tchangu azana route mususu te principale kaka route moko ezo créer ba embouteillage makasi donc un peu solution ba ko lukela biso pour créer ba route mususu ata ba sali pont mususu quelque part pour na faciliter biso pona ba moyen de transport. Merci beaucoup maman betologa départ comme là yo ki sasa lengi mboka kitoko mboka gu embouteillage est circulé la ville ya Kinshasa ngai mina papa ta mupandi mbote papa mbote vraiment kombo nani kombo nanga maître Ige mécanicien maître Ige ofandi pe wala mona Tchangu atoneni non ngaza mona ngingiri wape na ngoto même orana ngai omoni lo bako sala pour embouteillage oui comment ça pour embouteillage bon c'est le constat en tant que technicien na yebi mamoyele na prince omoni po na ngai na logique ya gouvernement moto elongwa pour vi moto to sala surcharge na prince embouteillage c'est réalité donc moto ba kotsa wana banzela mike batika prince ya ouvert to songa na époque est-ce que biloko sala ki embouteillage c'est réalité on a le bandé en moins donc moto elongwa na boulevard écoutez banzela kati solution ba moko wana ma solution ba moko batikela biso batami tourto na presse moto longo. Merci beaucoup papa et message vraiment à partager toujours koba kaka la dernière biso par rapport à si j'ai bandé ba table vraiment kolonga moko nazo ka mutema pasi ngaye papa pasa simalanga papa mbote comment nani papa Léonard to bono ki makolo bwe po nini yo mais transport za pas juste wana embouteillage ga embouteillage makasi moyen te uti banda po ke ti wapi bon nazwa ki bibwa ti quartier 1 afona ke malem je po mate message européen te pona embouteillage ba kondi ba sala nini mais ba résoudre problème de transport malgré population comme belé alors il faut quand même que bango pe ba multiplier ba nombre ba bus même tracasserie za makasi na ba taxi bus parce que l'état zangi na ba moyen de transporter c'est pour ça so ba bus ya l'état comme belé tracasserie pour ça ni négocier là voilà ma capteur bango wana merci beaucoup papa message kula bon ndenge zaki tembe biloko za moins cher alors biloko pesa mingi na marché tembe zaki bien voilà ma capteur merci beaucoup papa message vraiment ozo comme papa bazotambola makolo papa mukolo ti papa oh vraiment ozotambola makolo pona nyonso wana cause ya embouteillage ndenge eleki na ville ya Kinshasa yo sapela kitoko te ndenge musuta uti koloba bike balongola ba moto dépine na prince ba yango nde muto tia entretement vraiment na ville ya Kinshasa mais so pe balongola ngo na prince ko sala pe ka problème parce que sunga pe ba biso yo moi moto express yi elongoli yo ngai Kinshasa mbokele embouteillage na ville ya Kinshasa tokeis koko safula nanga vraiment toluka bateti bomoni bino moko foto zope ba niema c'est pour ça liboso zope ba bana moto to tuna bango pe so bango bene ba créer embouteillage vraiment na ville ya Kinshasa Tchangu ni na lobika o eza na Tchangu na to komi na ba limité te na to komi na ba victoire te na to komi na Willery te na to komi na Bandal te mais déjà et ça un scandale vraiment makasi bo mo na mopanzi o mitu rezo bouger te yebisanga muta azme akota de 7 euros na climat na température vraiment et ça fait là qui toro tu na lobaka na zonga bilo calamité ngo ba tête to solaka pona sujet na biso embouteillage na ville ya Kinshasa merci beaucoup Safu la nanga to sala boulot. Voilà très chers amis internautes ni lobeto OK d'étape par étape la minute dans la liposo l'église ya
Chekina ana des bonhommes. Awa pe bouchon kosangana ka te, donc bouchon ya kosangana te. Embouteillage ya makasi. Montréal, je l'ai appelé Serpena. Au moins, on a mis tout vraiment bouger. Kuna quand même on a bougé, mais vraiment ils ont bougé. Donc embouteillage et l'équipe makasi na ville Kinshasa. On a tellement on a précisé place on a zali na Chekina ala des bonhommes. Donc sous ça a été, ils ont trop barago kende ko tamu sa balader na biso pour embouteillage ndenge ils ont rené vraiment la ville Kinshasa et ça qui te vraiment. Même si on a même un réalisateur nangai na ikana tali sa bande place tozali, mais to tamu la tati pour monter de koma. On promité tout ça musala suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watch in a movie. Voilà, très cher Méternos, bien au monde, à tous abonnés, na des bonhommes, on a c'est sont des moutons, au monde, bien au monde, dengue, bah chauffeur, bah on voit vraiment bon, on a c'est donc on voit ah ouais, tikinga ça, ni comme 1500 francs. Ni on sera la cause y embouteillage, t'as bandé, bah on peut ça bon, on a c'est donc. Sur un petit bon côté, on recotate. Mais ça, on recommande pas, on peut embouteillage, ça, ni bitabe, coup, bah quitter si bien si on peut c'est d'avoir 1500. Le embouteillage vraiment, et ça là qui tourne la ville, qui s'habille au monde, on peut 1500, c'est au continent, 400 moutons, et puis distance, et c'est un mouki. Donc bandero vraiment souffrir pour embouteillage vraiment les qui makasi donc ne bandero balobi ba konti ba meka un peu côté la biso likambo oyo embouteillage faut aussi dans la ville de Kinshasa ezate pour na ba musuli ba pousser ba raison moto comme belé non ba continuer bango ne ba aussi ça embouteillage parce que bango ne ba konjara biso no fotara bango pe ba tie biso kimia ina déjà yango yaki année passée na mois on est déjà to ponaka ma ponami alors ba on peut pas sunga biso vraiment na likambo etali embouteillage de ville de Kinshasa il faut essayer là donc ça appelle là qui tourne makasi non on ça balader tous moi 3 têtes les sous pour to succès la biso émission na biso donc même mo réaliser là ba serre vraiment ba ne ba futa ba mbongo avant ko na mutu mais ngana on sunga bilo kala mingi merci beaucoup suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso ah mbote kombo nani kombo na ngai DJ Quadra. DJ oza mona côté oto oyeka koya. Naza membre parmi ba membre ya comité ya parking ya Soti Mouton de précisément de Bono Matete. Oza bona liloba par rapport à embouteillage yo circuler la ville de Kinshasa. Message ezali. Message o nga na senga na ba konzamboka na biso. Ezara ki embouteillage ezo créer bitike bango oyo batie basana na bandi na numéro 1 kita oyo batali makambo etali transport ya mboka ya république na biso mobimba tanke twana capitale bachauffeur bazoya bazomatisa bahote de prix selon bango bawela bamamu na bango yango nde omoni ezocreye bambouteillage nyonso soki transport ndenge ezalaka na bapays misu neti exemple ba Brazzaville transport eza 500 ezala ozomati mutuka munene omati mutuka muke nyonso eza primo moko mais awa eza transport eza na prix na ye DC7 na prix na ye Sprinter na prix na ye yango moni ezocreye bamakambo nyonso oyo nga na senga na bakonza mboka bayeba korésoudre mpo na ka wana c'est ça yango nde créer ba rébellion oyo omona bambouteillage esalema par-ci par-là na tout étendue ya Congo soki bazwi baresponsabilité ke transport eza 500 kobanda na Transco Sprinter kombi nyonso tout ça eketchera omona bamakambo esalema te message on a souga na ngana pesa. Merci beaucoup ndeko msupaza na kozwa payer après c'est la rap na sujet mbote papa. Ah bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Kali Kali pena Kali litobaka Kasai. Mais to regretter moi mingi. Na bambouteillage salama o na tracasserie salama o na nzela. Ba tozo bate à cause nango. Bandeko na biso bazoluka. Comment bino bokangila bato banzela ba maman ko benga la bona ba prince na biloko so le kana prince est-ce que c'est normal ba qui peut nos chances ne sont pas ba konzi pour embouteillage le qui chaque jour
nauti lelo nauti na nini mpanzi ya baramoto embouteillage nakoma 17e embouteillage donc finalement eza nini oyo totambola pena na yebi te so toke wapi bie tokoma wapi bakonzi basunga biso mpo eloko oloba eza su te yo moko na misu na yo tokoma obaye yo moko otala na koto tovivre no tolia place oyo kuti biso tolia te mais tolia place oyo na salite na nini tala pena biloko ya boye boki mpe na ope charge oko bakonzi na sine ya respect atake bana na bino atake bandeko na bino boyede biso na biloko oyo tozanga bobongisa prince mais tandis ke koto bobongisa te bokela biso mawa bosunga biso oyo nazalaki na maloba oloba yango wana atake nga mwana bino nasengi bino kaka bolimbisi. Merci beaucoup, message bien reçu. Beaucoup de bande reformation loba. Et ça la passe comment na mboka munene lokola République démocratique du Congo et puis la capitale à Kinshasa mboka et comme boucler pour l'embouteillage ça peut la kitoroté. Toko bakaka to que devena tati pour matete wana bisika to zomo ba tete mususu photo conclure biso la sujet to wana ngolo. Donc embouteillage là partout. Ba ko sabite changu kate. La ligne wala air ezali na loba na bandal air ezali par-ci par-là embouteillage comme donc papa paza ana on avait papa hein mais papa na tout là par rapport à si je na biso ni embouteillage do frapper na ville à Kinshasa. Bonjour papa. Papa mbote. Mbote mama. Kombo nani? Fayulu. Ah Fayulu fandi wapi? Na fandi kana de bonhomme na 6e rue. OK papa, on a un message par rapport à embouteillage ne revenir na ville à Kinshasa. Maman, problème est embouteillage pour ici là maman. Parce que c'est habitué on attra les gens ngandé. Vous comprenez? Si on attra, parce que ici on attra. Et ça va ta machine au bas en difficulté té. Vous comprenez? Ba notamment suma kolete au bon na bo yo ka suma kele na mboko teke. Oh, basi la ba ici au basi la boye ça la té. Vous comprenez? Ali kamunde za yango wana. Parce que c'est on attra. So parce que ici on attra. Et si li makama embouteillage eza souté yango wana. Merci beaucoup. Ndeko lobi ayo zong sonatra. Ndeko lobi ba zong sonatra to kapende rumso za mupanti awa. Bonjour ya. Bonjour monsieur journaliste. Kombo nani ufandi wapi? Kombo na Glody na vana matete na des bonhommes na 16e mairie. Ya Glody moi lobeko za pour embouteillage. Papa, maman parle vraiment pour na embouteillage embouteillage. Et c'est dans l'état à disposition de mon sur l'état du transport. Transport est à la tête à Moutouka, transport est à la moto. Il faut pas très là, métro est là pour aider la population pour rendre des services et bien mis ça là. Tant que la population au monde, ça dans le transport, on va bien un véhicule, Moutouka. Mais ceux qui va transport, c'est que train zali, métro zali, mamoussé zali, au moins bah embouteillage est arrêté. En plus, un programme est un bus c'est que tu as l'île principale encore. Tu as l'île principale, moi, je vais boulevard Lumumba, qui est la première rue, si il y a un aéroport. Mais pourtant, il y a un zélé, c'est un belé. La route secondaire, c'est un samedi. Il faut qu'il y ait un col, il faut les garabes. Il faut qu'il y ait des potes, il faut les garabes. Attends, il y a des familles qui ont été à Bonsoyo. Pour les garabes, c'est la mort. Il faut créer un zélé. Banzela ezebela mona basala nzela mo ya poma tete tourner ti quartier basilisa ngo et rendre la population bien. Le banga ezaleka ngwana. Merci beaucoup, message vraiment à partager. Beaucoup ne bande comme bal bazolo be ça la passe comme on a embouteillage do rené la ville à Kinshasa ba konti ba zo solution té. Ba konti bo lukabi so solution pour que to réussir et loko to silisa embouteillage na ville à Kinshasa. Mouton comme ki abimina azala rendez-vous na 7h, so comme 6h. À comme avant. Donc tous les temps, nous avons bisonné dans le bac. Nous avons toujours branché et connecté la chaîne Abisso podcast. Nous avons eu calamité. Nous avons eu des têtes caraniques. Nous avons eu des langues. Tout ça. Voilà, très chers amis internautes, c'est vraiment la souka vraiment émission na biso de to banda qui vraiment banda na kimbuta tete o souka ah bon na des bonhommes na matete il y a ko lakisa ke to mega ko tamu sa balade par rapport à embouteillage ningi o circuler na ville à Kinshasa boka bande ko ba loba ki ba pesa ba ville par rapport à embouteillage ah bon to comme na souka to souki bon côté to ko luka pe ko luka ba commune souki ba embouteillage ça la mara à la prochaine émission to zala wana na pesi ba moto na ba boss na biso nyonso ba remerciement yo ningi ozo compter juste pour motiver sur la sala sans oublier ba bona biso nyonso ya biso podcast
la prochaine émission émission kitoko na bosi la makambo to ngona ko safu kimba zwa kipenza dimanche bara kibuga tozali kana lo baka elle moi les retours sur scène osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa